Allemagne bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans les Seigneurs, voici une occasion à ne pas rater. Allemagne bénie avec maman 100 jours. La prophétesse Malela Londi Esther. Le samedi 7 novembre, dimanche 8 novembre, deux grandes journées de prière et de délivrance à l'Assemblée internationale de la sanctification chez le révérend Harry Billet. Thème des choses nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec la prophétesse de Dieu maman 100 jours. Lieu avenue Clofos, Ster 25 ou Pertal 42 119. Samedi 7 novembre 2015 de 15h à 19h. Dimanche 8 novembre 2015 de 11h45 à 16h. Lieu Clofos Stris 25 ou Pertal 42 119 à l'Assemblée internationale de la sanctification en Allemagne chez le révérend Harry Billet. Bien aimé, okenda poto kala ozwaka mikanda te okota libala mabota eyaka te mbongo na yo ebungaka na compte ata yo bimisi te eza na monganga moko te na poto akoki kopesa yo mabota na libumu oyo baloka na bandoki ya famille kaka Jésus réponse bino bato mikanda ezo compliqué vie malonga eza te tala ntango akokutana na Jésus réponse mpona changement ya vie na yo. Merci mama 100 jours apapa ndeko ekomi ntango susola mpe oyeba kobanza mpona ntina avenir na yo. Ne manquez pas ces deux grandes journées de puissance et de délivrance, de guérison miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec maman 100 jours l'intercesseuse mondiale.